ça koyemba te ba koyemba na nga na ebi na animation na ebi te donc na no sir na yete na koyemba na nga ce qu'on a sepeli mingi na image na sepeli na image ba na mona trop monotonie ba crité ba crier ça no monde na yoka na mo ka lokolo atozonga na moya mado mo boleka na ndinga faute mais il faut une innovation ya kako na sepeli ne tourna champ douter pour ani que akoki ko beta rumba bien te pour na bien animation ti na bien animation mu na bien animation na za na ende na za na ba faire te na za na ba vina ba fali te soué na ngezala ke to yema na feta chambre ko mais kokota quartier latin ezapi na boule na ngana msi awa na mema ngambo na nzote yenga na koma kase na mema ngambo na nzote yenga na koma kase grosse caisse Clébo original. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être. À l'intérieur, 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être. Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. www.cleboaoriginal.com. Bienvenue dans votre site avec votre humble serviteur Gradimouya Ibengi de la presse congolaise Bazua puis balobi mwana batanzambe to saka makambo nzamba otinda biso nde to sulaka na kolo nepe to mema makambo. Merci à toi mon boss César Ngadi, le grand prêtre. Babi tozana déjà na kata mabele na kata bakine balobi je salue l'assistance de Chama Falanga, mon ami personnel balobi ya zongi singa lelo na batawana na zongi pena na comprendre que il faut zakana moi batuno ya kala po sala ka moi bien. Merci à toi Dani Bokombe, tu ami de la presse congolaise na kata bakine balobi ba site belé koza la victime akokangama parce que ba grand bato masolo baza déjà na kata ki lelo Gradimu ya ka ndeto mesana koyambela bino ko betela bino ba réalité ya bakine ko sulana ba artiste na bino ko sulana ba star na bino bolinga lelo na zongi lisusu to bete émission moko mais on dirait ba na poto ba bino zonga Gradimuya ba question mususu tuna ki koma kiti toza na posa boye nga na etsa bino tango botuna nga ba question nga na zakana te pona répondre na ba place na bango donc ce bo pesinga ba question na bomba rango na rozwa bango pona zongi si la bango sous ba question donc aujourd'hui je reçois pour vous Ndoki Yandombe. Comment on est bangi saranga vraiment mais na sala anika ba émission malgré ba kombo wana na sala anika ba émission ya zabongo chef d'orchestre ya Fleury Boto leader à Moufoubin ya landaka mingi côté ya papa chéri leader à Moufoubin to yambi bongo chef d'orchestre Nasira kokota déjà na ndenge ka rezalaka. Bonjour Ndoki Yandombe. Bonjour Kadi Benge coach. Boni Tranquille.
ndoki ndombe uzana mwa ba problème ebele lelo vraiment ta on a bengi oyo biki na benga ko boité na benga ko to chede kit to fandi mais ta on a bengi ya mbangu bangu boy parce que ba fan na bino ba Béatrice Nzili ba bengi elle est bien ba bengi balobino Gradimu ya zonga kuna makambo wana to comprendre ngo bien te boni santé ya mouvement boni masolo zo kendeni ouais mouvement pepele pena mbetolo tokotambola na biso to ça direct to na venir to na parler mouvement pepele bobi kana na bisa mioke disque ezobima donc juin au bazar déjà au CP là au producteur qui déjà au sa duplication au niveau États-Unis na bi que bazar déjà au CP là bazar déjà c'est là na ibsa na bana poto palais on a na ozo awa palais ndokendombe ya fanda rande awa na leader na Fleri Boto donc na ye vraiment na palais mais moi to fanda ndé zate yango na CP li tout ça là émission na avenir et ça la moi bien alors ndokendombe producteur a voyagé a qui déjà Mikili a voyagé pour a qui ça ni producteur a qui l'application va céder les gars de bagi à YouTube bazozwa déjà na juin après ils allaient prévu déjà semaine déjà fallait bima mais semaine de zobanda déjà à YouTube déjà direct bozo déjà grosse caisse quoi mais ya qui pour la duplication va céder donc ndom moniteur ke makamna lobaki na émission to uté ko sala ke on dirait bino bo banga parce que bo ebisa biso main e ko silaté mais main yango esili bo komi sous juin ko silaté est-ce que yango te na zongi sous na question à jour yango te ko tinda biso to kende ti le DG na ebisa ki pe bien ke biso to banga biso pe mututé so le DG to ke le DG peut to banga mututé mais to linga to ça déjà na mois avant c'est pas biso déjà to préparer pe disque avant et dire mais faut bima avant quoi mais sur les DG sur ces qui mal les DG mais na bi ils a prévu déjà zo bima moi ils ont les DG voilà na iTunes déjà zo kota donc c'est que bo welsi iTunes pour ba clip no esilité toni non ba biso ko problème avec clip ezate muya yo za ibengete biso ko chaka to ko chaka biso pour problème avec clip coup direct déjà pour grosse caisse bazo zo eza audio mais clip lango zo ya pour to limiter to pesa clip no salamité clip à grosse caisse to banda il faut ce que to sisa mais la clip monsieur c'est salamaki ya to sali rumba to sali l'application ba que ça les amis c'est des pour ba clip monsieur auto silisaki comprendre rumba monsieur ba clip déjà sili mais grosse caisse na necessité pour wana to lingi to banda na no bazo pe audio ba yo ka après pe il faut pas sombati somba parce que yepsa na batonyo so bazolanda bino ezali album to ezali maxi single bon ndeba benga ngoka net nga benga album benga album pas déjà 5 déjà déjà 5 donc déjà 5 bon déjà album quoi taka ya photo za souci comme déjà 5 et comme belé beau ya biso vraiment alors sikoyo grosse caisse tozo yebate wana eza par exemple ba question ba fan na bino ba bengaki ba bisi Gradimu ya meto zo comprendre grosse caisse bozolo ba grosse caisse wana ezali titre ya album ou bazo bimisa to eza titre ya nzembo mo na kati album wana eza petit titre ya disque na biso donc album na biso titre lango eza grosse caisse mais titre phare ya disque eza pe grosse caisse voilà. Donc chanson bocheneti to benga chanson promotionnelle yango wana pesa grosse caisse eza marque ni rumba générique to beta afrobeat on est afrobeat to beta na musique ba tout pe ba kendeti donc bo Monica Akeno biso Congo yango to loba musique na biso ya Congo ezokende vraiment na kosila ezokenda kolala parce que toko mona ba musicien ebele ba comme obetaka ba afrobeat net ba nigérien net ba ni donc bozo valoriser vraiment les sous ba rumba te bozo valoriser les sous ba générique te comme ka ba afrobeat bino non afrobeat ça ne zaka juste moni to beta générique ezaka ba matina mo vitesse mususu ezaka musique biso to beta déjà ba yango te oyo biso matoi na biso tan na biso ba africain biso ba congolais plutôt matoi na biso mesana koyoka ba afrobeat te biso mesana mingi na ba générique na ba rumba alors tant beaucoup si biso bozong si biso monte que ezaki bozo valoriser sous net ba nigérien na bito valoriser bango po eza musique e beta malelo na ndinga foti mais na ndenge ya disque est-ce que au monde na disque ni bache 5 afrobeat ezarata ezano mais lobeso ache de lobeso ache de afrobeat ache de générique ache na rumba moko lobeso ache na ye ache ne dende lobi wana azapa animateur bon ba rafat ba lin mo menga na chanteur na yimba ka pena panza ne nkunga lobeso ko yemba te ba ko yemba na nga na ebi na animation na na ebi te don na no sir na yeti
na koyemba na mais déjà au moni tant déjà moni ba animateur msusu otoyebi bazaika na titre ya ba animateur mais ba bimi ba sali pe ba rumba to fandi pe to pe ba rumba bien être ba brigade na pesi déjà ba félicitations ou ta la rumba brigade mo que non brigade pe na yembi so lobeso bo meki o douter on dirait ye ki bongala na simba te hein te koza bongala ya fotin fali pe ngala simba na ngo fali pas animation ma ayemba est-ce que douter pour ani ke akoki ko beta rumba bien te pour na bien animation ti na bien animation mu na bien animation na zasi na ende na zasi na ba faire te na zasi na ba vina ba fali kasi yango ka elo na lobby brigade peut te ba ki na animation mais ayepe na rumba pe ça va bon donc to pesa pe lobezo chance azoyemba na bien to pesa mutu chance ya faute to pesa mutu chance parce que musique eza ya mutu moko te faut ezala panza na ba horizon to ba yoka biso on ba yoka biso mais na nenga ta normal boy brigade adi na belle fona bien quartier la table na yemba pe déjà ata quartier latin ande ko yemba yo ozo petan on le quartier latin ozo tenter mais na vana ba vena nga fali na vena nga zo face à moni on atana na place azali oyeba les londo kandombe à part Fléry Boto au raison que non so longwe pas Fléry Boto OK non orchestre nga benga bangonga ye te o yo ko bino fana robinga lelo so na longwe pas Fléry Boto na rokota na orchestre na orchestre na minute na boule za te parce na zana na ye boule za na on nti mais ba o wana pe ba ozela biso mais yebi ke olongwa bon tous éternel muna mutu eza destin taka bato ba Jean Baptiste ba vanda pe na ba Jésus mais l'ingolo bateka il faut Jésus kufa avant ya kufa pe avant ndena yebi siko yo olobi mambo Jean Baptiste oui mais ndokandombe lelo to moni bino ba jeune et comme soki olongwe ozomona poke ndoko kota ta msu na orchestre msu ndezaki to moni ba musicien kalezaki soka longwe akoti na orchestre msusu mais bino lelo comme so olongwe ka okomi leader olongwe okomi leader yango ezani ni bino so bokomi ba leader est-ce que ki leader yango ezaki loko to bota makana ngo to ezaki loko biso moko pe to mikomisaka mais lo na sepelika po leadership ezana ngo lo ankolo so nzambe na chose leader ozanoka leader ya forcer na sepela te mais mingi na Congo na sepela ka pona mona bana mai mupepe mo pe kotina ngo les États-Unis pesa na bon et en faute les États-Unis en bon ah donc biso stoko comme biso ba leader c'est bon hein mais leadership na biso ça maka mankolo donc comme ça yankolo ils ont peu faute na bete la banka ba maboko kakati ba maboko place bazali osa boulonner bien to beta ka maboko ya faute lelo so tali na génération na bino parce que tant on a bi génération na bino nazo tia ba fabrigaz nazo tia ba déplique nazo tia ba mission ba bimi ebele lelo tango fandra na ndako tali génération na bino oko betila na maboko lo ba beta misa na ngape bo vida maboko fo misa na ngai ba misusu na bina ngaba ngote net fabrigaz oko bete maboko te c'est bon fabrigaz ça boulonner bien ça bien même grosse caisse ezoya o ezoya wana na ebite na nenga fote bana mai bazi pa fabrigaz to yemba na bango banini mais ba koyoka pe ntwaka na ndenge ya bonzambe ka quoi est-ce que aux 8 ans koyoka zikida ya nani iza clip ezo le kamikolo na ba boîte ezo beta ya nani c'est que yo kenda boîte te singa tuniso ya nani yo episanga na ke boîte ngako na ko ke boîte mais ba na ka msuka mwasike quoi zikida ya fabrigaz oki yango te na mona net ka elo mo beleka na TV clip masali kitoko na moni ku de leki mususu leki mususu na salaka donc betele maboko pona zikida travaille bien ya faute autant yo ki zikida elo ni spéciaux na kati ya zikida zaka clip ndo lobby to ezali ba crio ba mission ba boaki nde spéciaux ngasko na sepeli mingi na image na sepeli na image ba na mona trop monotonie ba crité ba crie za no monde na yoka na mo ka lokola to zonga na moya mado mo boleka na ndinga faute mais il faut une innovation ya kako na sepeli ne tourna champ mais clip nde ça va clip kitoko mona mayo ça clip bien makambo ezali mama Emily Nzemba na Londres kabaka bangu chiku na les champions na Suisse Rex Mbulu casque bleu na kati ya Suisse na lobby nazo saluer toujours assistance amasa nanga chama ba lobby lelo pena habité nazala pena gradimu ya ibengena ta no soka kosa kabiso to mamongo ekenda kande bongo to yoka mondo kendombe mukie et puis to songa kana ba question des ala Moralingo yerezo tungisanga ye soki razali pene na ngai yaka shama fala naza yayo re mama oza wabe
yere mama aranga ye oza fanatique bana poto ba binzembo naza fanatique love na yo ateki pe polinango nakukumisa seyo molingo na yezo bomanga molingo na yezo piki ba sentiment na ngai nasali avese paralise boko nazateo plaisir na yaleki oh muye naza fanatique love na yo ateki pe polinango nakukumisa seyo molingo na yezo bomanga molingo na yezo piki ba sentiment na ngai nasali avese paralise boko nazateo plaisir na yaleki naza ya mama. Merci beaucoup, merci beaucoup Ndokia Ndombe. Tobe tata maboko na ba parler parce que c'est dit bon, balobi grosse caisse Zoya. Topé sa chance na artiste Fleuri Boto oza compagnie na Ndokia Ndombe ba master basé belé ba master nga ba Jaguar bazawana tocha bango maboko la fois passée bo monaki animateur comme on est sunani banabo wana vraiment te wana nanga kutu nga mona zoye na koma apesa nga poso comme musicien disons donc topé sa chance marambo ikindika bien Ndokia Ndombe tango betaka boy idole no zakana idole nga sikoyo na yoka to musique à kala ba fait na Jompoi ba imba danger ata ba faire ne ba imba danger eza ma sécurité mama musique faut ndima wa c'est musala bien faut ndima mais nga mingi na sala caché na ba to yo za na idole te hein ba funa sa caché na po ba za nde yo tuna idole yo tuna bien misusuti bon soki na lobby yo te mais ndingo tambola na nzila ba fan na yo de ba ebiso ke to yo ka ko lokwa nani baloba ba yo ka ko lokwa nani bonga sikuna s'incarnaka moko na oye tenabi o ba fan no balobaka o yo moko omiye bakate mais quelque part ton ba fan no bayoka balobaka pete Ndokia Ndombe mbaka lokola vie wana so yo baloba lokwana ba misusu balobaka ba buro ba misusu balobaka ba fali namtana ndenge na ye quoi mais nga siko nazaka moi so na o nyoso bango ba yebisa o sepela na nini na propos ya nani na sepela na bango nyoso po ba sa musala bien moi ba vie wana ba na latino bana quartier la tenga na grande marmite na fana na bafali c'est rien na otanga na uniforme na misa nga fizel pas quand Italie na pese mbote ba bo a vida to landa bango déjà kuna de face au pena fallait tinanga sikati nanga gato boulesiko bouro pas la déjà de ba vie nanga bango tout la bande va pesa pour ça musique ce que na zo sentiment na pour na quartier là te veut dire que ko follow mide ko prête dans les lopé ko follow mide ce qui a 5 mois demande ko kenango te demande te boko yemba pe fitting yango pe faute te nazo ba demande que o intégrer na kati quartier là parce que zaki déjà orchestre et ça là que lelo Ndokia Ndombe bazala te soué na ngezala ke to yemba na feta chambre mais koko ta quartier là te ezape na boule nanga na msi mukolo yo ko ma leader nde boyemba na e chambre to ka ndoza to sape boit o ba pesa bino permission pas Fleuri Boto bimi na o yembi nga za déjà moni nga za la kana za leader nga mo na za leader kati ya mouvement ya batu yo za leader mais makambo nga zo comprendre te Ndokia Ndombe to da clair na bat bazolanda biso yo oza na kati ya mouvement ya Fleuri Boto noza sous leader mais veut dire que na mona pe fina ngantso na lo baka ba misene ba lo baka OK biso to ba leader ba nini te ba star ba leader te leadership ezelo kankolo msunga pena na lo kankolo wana Krishna zo yet yo komi na ba idée Ndokia Ndombe fungolera biso to yebaka déjà quand c'est ça nga déjà na kine yebaka déjà ke Ndokia Ndombe azana ba idée ke yepe il faut masolo ezala te nzembo nde ba nzembo ezali ba nzembo ezali net na beta bana boto na Béatrice Nzili non votre mère Orange Secret maman sociale Orange Secret na PC mbote place azali Pero Mundele nde ba pesa mutu makasi o mi benga leader te mère nande alelanga fort taka benga nga fiston na bosa nte ministre nga Aldamo ba bilambe yako bilambe ya pegingira ozo solo te trésor na ebité ba tizani vraiment trésor bati ngaye trésor bati ndeka to lagi balobi to kosimba maboko na système kaka ke non motikile ko ya te to soutenir yo sala musala to kolobela musala nuti na suka parce que déjà sala ngo bien
nga na oyebisa yo Grady Mouya Ibenge a confirmé que ça lango déjà bien alors to kozwa penata to kosolana to kobeta ta émission ya téléphone car ndenge zalaka pour marambango kende bien ndokendombe tozo c'est la grosse caisse pour ali solo zaka ya grosse caisse est-ce que na kati ya grosse caisse tozo la sou voix na kati to ba pesio chance wana te oh menazad bona na habiter na mambo bo habiter ngana na habiter nzembo to ba vocal nzembo zali na biso bino toza première saison zobima ezobima za 5 titres deuxième saison na décembre za pe 5 titres si to salaki na studio ya ngai na oluka mutu aya yanga mutaya ti yango na loba boys na loba Hendrix baza wana so ba sepela ba ye ba misa na baza ba Glody Kuma ba Glody Kuma ngana bengi Glody Kuma Dani Bokombe pe azawana Dani Bokombe boya nzembo yango wana grand prêtre César Ngadi yo na yebi kolinga ande mingi mabanga ke banzembo mais et ozala pe bien soko zui nzembo petit na yo et osala vraiment bien maman Emily Nzemba na Londres maman Emily Nzemba na Londres mabeka ande po bako mobwa kilo na ndenga mabe mama ndokendombe malobeza pana ouais ngeza ka base la grosse caisse juin déjà besoin sepela yango da to koti de bo sepela ya ndenga dega maman Emily Nzemba babi maman Emily bana bazolela na epsa ki ok orchestre foka moi teni la bosente jogo aussi la motema Niclette Douma babi makambo za bino ti faut solo exemple Mombele babi yonde bilambati nga ezaka grosse caisse zoya pour tous les chansons wana to ko yo ka extrait ya grosse caisse opena ya show na afrobeat wana o ko kangote ya na mema ngambo na nzote yenga na koma kase na mema ngambo oneza binake mutantswaka petit nanga Jonas Likompa fanya ta po ko me wala ko manga mususu ko manga mususu me biso tozana biso ka ngasala na ina sala voix mais na bunda ka muke na guitare pour ça pas moi bien quoi mais grosse caisse faut Jonas Likompa beta pour ça bien ça va to ka mo extrait ya ta voix ya voix ka boya wa na mema ngambo na nzote yenga na koma kase na mema ngambo na nzote yenga na koma kase grosse caisse mambo eza somo oyebi grosse caisse ane zaka grosse caisse hein grosse caisse c'est ça grosse caisse bo ebité na tout mes amis pourquoi grosse caisse grosse caisse c'est ça pour musique auto beti et ça c'est tellement to mélanger ba style en to bien grosse caisse parce que na musique toza ba instrument belé grosse caisse obino bolobi eza na drum OK mais siko bokoke pour lo ba synthé na place ya grosse caisse hein synthé misaba son tout mais biso c'est pe na munene wa munene wana nde yango eza makanisi musu te na sima grosse caisse wana naloba ki bien émission les gars qui la fois passé naloba ki bien ki boko benga pe banzele tout ba grosse caisse boko benga pe ba chéri tout grosse caisse mais obiso to che ça juste rapona ma on a ça ndule quoi ndokendombe bat bazolanda biso ba fana ba palais balinga ba yeba pina makambu na source lokwa ba bisanga Grady Mouya merci parce que yo kitaka na source ozula biso information ndokendombe eloko wana banda jour wana oyebi mukolo album ko bima na kozongela yo po ngana yo kango na studio on dirait makambu mususu eza na kata grosse caisse wana est-ce que bozo banga sincère te bobiso bini na bi bientôt bi grosse caisse e ba ya mado uto batu ba ya mado ya biso ka nde omoni ya mado eza kombo ya to ka nde ba défenda mado ya obenga grosse caisse ezani grosse caisse ezani ba femme africain grosse caisse to bi bien grosse caisse bo benga bango bo benga pourquoi na memangambo na memangambo na nini na nzoto ya kwa nini mais yo ebite ke mon minde azalaka na je me suis pas ko il faut tout bateau ba vérité mais yo ebite c'est comme ngambongo funa lo ba susu kasi nazo tuna mituna eza ngai biano eza yo ndokendombe to l'exapage quoi ndokendombe kase okoma kase na nini makambo Grady Mouya na banda mina ko bandela bino shay bandeli pena introduction développement conclusion air disque ebima to betana makambo ke ne disque ya merci beaucoup bo comprendre que tozo beta masolo ya grosse caisse na memangambo na nzoto suki na koma kase wana eza cri na bango alors ndokendombe déjà producteur azali banda batnyo so bazozi la grosse caisse okolo bana bango ni na minute ouais ba fan na biso na ba obakimaki ba fan so bakimaki po album eumelaki hein disque eumeli na bina ba obakimaki na ba obalinga biso lokwa ba Béatrice Nzili motemba Pierrot Mondele ya pembe mama social babi yote mama Emily Nzemba babi mère disque yango ezo bima vina ngalo malalu boza na doute te po disque nezo bima be carton ya dégâts ngana lobi yango po Krishna zana ngai na wata ma Krishna vraiment na Krishna voilà moi mabanga ka ndenge zalaka pour to clôturer mission na biso
Ouais, la bossanité vient dans Lor Malalou, à Londres. La PC Mbote, Djogo aussi la moté Maniclet Douma. Balobi kala mingi te nabi ke besoin na Paris wana kama bilamba na ngeya mokili exemple à Mombele na bossanité maman na ngai babi maman sociale ayo rataka te Béatrice Nzili moté ma pire mondele ya pembe babi ba obokimaki. C'est pour beaucoup qui m'a mais disque à moi ce bima quoi. Merci beaucoup. Ndoki Ndombe ngana pesi kaka mbote na grand prêtre César ngadi qui est mon boss na pesi mbote na Glodiku Makuma c'est Nzambe à Norvège Yannick Makangila na pesi oba mbote belé na Hollande na pesi mbote na Kabaka Banguti kuna les champions na kati ya Suisse na pesi mbote na Rex Mbuluku casque bleu yepe na kati ya Suisse Jules Paola mon ami personnel na yebsa kota on a kota ka mpanzo na raison na trop na peso ba mbote na Afrique d'ici ça pe na musala ka logo la gradimu ya wana vraiment mon ami personnel na pesi mbote na Boris Kayembe balobi toujours motiki le bendele ko yate tozana to défendre motiki le tina suka parce que na mona to bosani Yannick Makangila Hollande Yannick Makangila na Hollande na habité grand poète na habité Foloba kama chombe sala ka bien kama nambe ya bengaka yepena ya bengaka chama vraiment na pesio ambote belé ba master baleke belé Rasmou ya le maestro na sima caméra merci parce que bendi gradimu ya le roi kana mikili meto na biso na kata kin na tunaki bino motuna na lobi na kata kin to kokisi ba critère nyos siko mgodoro yaka kuna na mboka na bino to bakisa lisusu nini ngala bino to kutana numéro ezo ya au revoir. Boza connecté avec Sepela TV. Décodeur Yabana Mboka. 85 livres les décodeurs, peut 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne Congo en direct du Congo Kinshasa. Boza, ma chaîne Yabana Mboka de la diaspora. Ma chaîne Sport. Et aussi ma chaîne Yabana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de Sepela TV, c'est très simple. La site n'a vu sur internet. Bon, on a des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Iban. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est Sepela TV, Lelo. Du nouveau sur Sepela TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV.